après que tu réponds à biso oyo na banza yo muto yebi place na to sukela ye comme ça oyo sabande ko tozali wapi pe tozali ko kende wapi. Bon to suka ki place za ke photologue la siko église ya Tiature to yo ba makamuni ne leka ki na kati église wana lelo oyo. Ok, yo yebisa biso yo muto sali recherche na yo awa ngana zaka ko apuye bino ba mama ba te boyela biso émission oyo ya les sept églises parce que bon le monde qui était ba makambo eza ko leka ka mikolo na société na biso na culture na biso na village na biso ya kibokolo n'est-ce pas? Ba makambo eza ko leka na église na biso. Est-ce que yango pika comme tezala ka vraiment na tanga ba église ba Santo Petro ba église primitive to e bandeli ya lingomba ta onkolo satika ki mokili oyo. Nde yango tolobaka te poto kwa ko analyser to kwa ko critiquer to kwa ko lobela ba makambo ezali ko leka na ba église na biso. Toko yipe ko comparer yango na tango ya kala nini yango ezali kolega comme ça tozwi pe moi position koyeba tozali wapi pe tozali kokende wapi. Mama ani yebisa biso siko en détail makambo elengai na église ya Tiatire awa. Donc l'église ya Tiatire kuna makambo kitoko ezalaki kuna donc bazali na foi kondima solo donc makambo bazali na malamu penza donc ba mama tout le monde en église soki balobi lobi programme tokozala nango na 15h bango 14h baza déjà wana. You know, donc bakondima ya solo makambo na bango pe ezalaki malamu mais bavandaki bampula ebele suka makambo mabe ye kokota na kati église wana. You know, Satan koti akomi kodirige bango akomi koyebisa bango nini kosala nde bino moko boyebi soki Satana asi aye déjà nzambe aza lisusu te mpona nini bolani makambo ya mabe donc bakomaki kosala makambo ya mabe orgueil teti kotaki zwaki bango donc bakomaki ba orgueil makambo nyonso ya opposition ezalaki na kati makambo nyonso makabi donc mutu makasi passer aloba boye bayokana na bango te nino mobali aloba likambo mwasi kutayoka donc bosoka ta makambo malamu eleki te molimo ya Jezabel ekotaki na kati kuna molimo ya Jezabel ekotaki na kati donc makambo nyonso ya mabeka ekotaki kuna donc opposition ezalaki na kati église donc bakomaki na ba diva ezake koko yebise likambo te donc oyo nyonso akosala ani kosala yango akosala donc yango molimo wana ekotaki kuna ok nde yango wana. Bien mama ani na yebi te osoki oza kobanga nini mpona koloba ete nkolo Yesu pour la première fois eyebisa kombo ya Jezabel. Jezabel okoya komona ete mama oyo azalaki mwasi ya mokonzi azalaki reine bao bayebi histoire ya Jezabel boyebi ke signifie molimo ya Jezabel na baoyo mpe bayebi ke signifie molimo ya Jezabel te to Jezabel azalaki nani te tokoki kolobela makambo ya Jezabel na minute oyo te soki tobi touche point ya Jezabel na banza tokosenga ezala séminaire ya épisode mibale te misato te ata mpe 10 épisode tokokoma yango wana azali koinvite bapaster nyonso place bozali au nom de Jésus bosala biso faveur bomeka ye mpe koteya mpe histoire ya Jezabel na baeglize na biso mpo bamama batata bandeko oyo nani bazwami occasion ya kotanga bible te to mpe batanga bible me bayebi mpenza te ke signifie molimo ya Jezabel oyo nkolo Yesu azali kolobela awa epesa bango détail parce que nkolo Yesu alobi kaka likambo moko mokeka awa Jezabel me na baoyo topesamela chance to occasion ya wene kotanga place histoire ya Jezabel euta okoya komona ete mama ani merci mpona likambo oti koloba awa ete molimo ya teti eza molimo ya Jezabel molimo ezali ke mwasi okoki kotuna ete uti wapi na butu ozokende wapi molimo ya diva molimo ezali te na église pasteur ayebanaka lisusu te pasteur aloba boye fidi bato baza kokipe te biloko wana emonanaki na église ya Tiatire awa molimo ezali ete ordre na église ezali te diacre aza koyebana te service protocolaire aza koyebana te pasteur alobaki tokutana awa lobi na 15h tokomi 17h apene mutu moko aza koya molimo ya Jezabel emonanaki kati na église oyo ya Tiatire molimo ezali ete autorité publique même l'état kutu baza korespecte ye te tina église respect moko ezali te mais ce qui est grave encore mama ani problème nyonso ya komona kasi na église oyo ya Tiatire baprophétie ya lukute ezalaki wana mpe you know lukuta donc prophétie ewuti nango na nzambe te bango babimisangoaka o Dieu m'a parlé nzambe alobi po ozo comprendre te yango ezalaki susu kuna
immoralité sexuelle susu ekota ikuna donc na kati église bikobo opona mwasi na mwasi bazokende mobali na mobali bazokende mwana zana na minere donc makambo nyonso wana ezosalamaka donc mona pasteur azalaka na mwasi na ye mais pasteur azokende susu na mama na kati église frère kuna azokende susu na sere kana kati église mais baza marie te sere nanga ndebino ti babiloko soki eza koleka mpe na baeglise ezoleka idolâtrie ezalaki mpe na kati omona basambelaka na idolâtrie ndenge olobi abeli malade oza nango batraita yango kaka na bokoko me asambelaka ayaka na église batielaki mpe maboko azalaki mpe na jeune priere me ye wana kwatukote na village pa ya nganga wana po batie nini mwa nkoko na kingo parce que malade batraita yango kaka na nini na bokoko me ayaka na église yati kati tozali koloba toza biso kotushe baéglise ya bato moko te lelo toza koloba église na biso te tozoloba église na yo te toza awa na église ya tiatire misala oyo emonanaki mama ni continue koyebisa biso baproblème nango jésus akangaki kati na église oyo ya tiatire corruption spirituelle mpe ezalaki na kati emonana na kati église yango bozo comprendre donc yango mpe emonanaki na kati oyo ezaki ngai pe donc ser wana boni akomi komona claire nga mpe fona mona claire asali nini bien asali boye azotambolaka na pasteur mona mpe pasteur moko mpe azotambola na bamama nyonso ezaki baza azotambolaka na bango ozo comprendre po ayebike soki mbongo adimi bazwi bakabola yango pasteur akotyanga ndambo ozo comprendre ye bazosala kaka wana nyonso donc bazotyaka basalite nyonso na église wana mwinde kokopela bien na kati église mwinde ezokondekana kobunga mpona nini busoto ya ndenge na ndenge ezokotaka ya salite ya ndenge na ndenge ezolekaka na kati église ekobo debauche na kati ya ndako ya nzambe eza terrible ya bamisala oyo na ntango ya tiatire emonaki question ezali estce na société na biso na vie na biso biloko ezali komonana te wi ezali komonana parce que mama ani olingi no te nayebisa yo batémoignage ba église oyo nga namona ete papa pasteur na cité makangu kutu te me abalukaka deja na mwasi ya ndumba oyo azali ke par course ofuti ye epuis papa pasteur oyo afuti mbongo ya course ya mwasi oyo ake kozwa makangu na cité te mwasi wana abina koya na place oyo osalelaka mpona korécupere nini mbongo na ye epuis aye mpe na jour ya dimanche ntango badiacre baza kokonte mbongo na église ye alobi ke oyo ya ngai mama oyo ozala mpe membre église mbongo oza kozwa ya nini mama wana alobi ete omoni ye kuna pasteur wana bokende kotuna ye afutaki ngai te babiloko oyo toye komona ete eza kosala na société na biso na date ya lelo oyo tokamwa te biloko oyo jésus christ amonaki yango na ntango kaka bapostole oyo na ntango baeglise primitive na église ya tiatire emonanaki te molimo ya jezabel jésus christ alobi mingi awa te me mpo toyeba ete noki ndeko aya kotuna biso bino makambo oyo na bible totali yango na apocalypse l'église ya tiatire balobi kaka 4 verset 5 verset kaka balobeli awa ndenge bino bokomi ntina bapage ya makambo ya minene oyo tomoni kutu na bible te non c'est parce que ndeko na ngai okoki mpe kozala pasteur mais oyebi meme te ke signifie mpe molimo ya jezabel mais soki oyebaka molimo ya jezabel olingi oyeba ete jésus christ aza na temps ya kopesa biso 5, 6, 10 versets pour expliquer makambo ezako leba na église ya nini ya tiatire te mais ezali devoir ya yo mondimi ezali devoir na ngai ezali devoir ya biso totelemaka laka ke bateya ya nzambe mpo toya na population mpo toloba ete jésus christ alobi kaka na église ya tiatire ke boza na molimo ya jezabel mais molimo ya jezabel eza kocouvrir million ya qualité ya mabe ya misala oyo ezalaki koleka kati na église ya nini ya tiatire ozomona mpe bango bato liboso baza na liboso wana bazoteyaka o totika lokuta me bango bato liboso bapase batondi na lokuta baningi kotika lokuta te molimo ya jezabel etondi kati na bango bato liboso bazoyebisa biso kototika baekobo bango bato liboso mpe bazotia baekobo bazotambolaka na bamama ndimi nyonso na kati eglise bazotambolaka bango kosimbasimba bango pampam bango bato liboso bazoteyaka biso totika ngo ezali wana eza bien te fo kotika ezali wana bango bato liboso bakoteya biso koswana eza bien te kodiskute eza bien te mais bango bato liboso bokokuta ye na libanda ya discussion etonda ye paster mobima
Otike ezali Mais wana. si mama eleka mama ani kolesa za koyebisa biso te molimo ya Jezabel ekotaki na église oyo ya Thyatire kende kotanga na mokanda Apocalypse nayebi te ezali na chapitre 2 kuna okende komona place molimo ya Jezabel koleso arapele biso yango okomona ete mama ani soko oyebi te ke ya laissé pasteur okomona atiki ya même Afrique ya laissé membre église grand évangéliste en Afrique motei modérateur ya makasi ya kosakana te mais natanga lobiki oyo nake koluka vi nanga na bamikili ya mpoto atika mpe mwasi mais komi oyo mwasi wana boti comprendre ke tobalanaka mpenza te mpo nani mpo amoni nini mwasi ya mondele mwasi mosusu et puis ekomi oyo wana natika ye kaka parce ke ezalaki kaka de passage nzambe alobaki wana aza mwasi nanga te bakoma kokosela nzambe yango makambo mwaye te mpo na nzambe yango tomonaka ye na miso te molimo ya Jezabel otiki mwasi na Afrique oza na poto ayandi diaka po uti komona mami wata na poto yebisa mpe vérité ke nazasu na besoin na yo te mpo na moi nanga mosusu mwasi batakoma libre oreke ozela akoma na baride bazipopo wana ye kokobima yeke aye kokoma ntina na age ezali ke akoki suku peut-être kozwa mobali te